Zongi na sali siko tu es dans le présent, tu es siko guerre wana koti wenge et siko wenge ya nini ya na théâtre. Alors, non a monité si la bisalu na tanga na pena ba kombo. Non a monité si la bisalu na moni na nte belle vie kandi ayo clasher na télévision pour na kombo. Est-ce que bon mon te bino mo bo comprendre te que esa bêtise. Ba tu wana mi balé no baleki na TVT, so que tu na belle vie kandi biso, ça c'est ma sœur. Atalo bien on a nenga lukuta, atalo bien on a nenga solo. Il a déjà beaucoup qui galbi, ça c'est ma sœur. Yo finga bateau bazo bosa na ba guerre. Kokota na vie privée à Belleville quand il était pour Belleville quand il otika lo monnaie au grand jamais ayo finga nani si la bisalu ni si la bisalu a sali flèche à retour. Non et tika lo zalati. Alors sur ce on a sali analyse moko eza ba fan. Na biso mo ba journaliste to ça ba lokoso, ba chroniqueur ba lokoso. Nde obazo luka ba se pencher quelque part, nde bango ne ba ko ça ba trouble wana mais so tali entre les deux personnes, il y a rien qui se passe là dedans. Batunier. Est-ce que c'est vrai que tu as que yo mto pesa si la bisalu sentiment ya kosa la chaîne yo mto parinae andimi winga na parinae to moni pe so bateli biso extrait asi la bisalu batunier que Belleville kandi mto parinae yo andimi oui Belleville nda parinanga parce que Belleville nda pesa nga courage pour nga la banda rolinga kosa ba chaîne te na ndo monango mutu pasi mais yim tapesa nga ba force mais lelo comme le la critique moro boy biso ba tout parinae biso ba tout sala ye mais bité par là yo kolo bani est-ce que elo kwa bongo ko comme appel injure so ye mutaleki andimi que oui ngai mutapesa nga sentiment na fungu la chaîne c'est Belleville donc Belleville de parinanga mais lelo o ekomi ya kofinga na boze lo côté ben nani famille botande parina bino Belleville da parina bino ye mutasala bino yende maman na bino to ebité est-ce que lo kwa bongo ko créer des problèmes en gros il y a on est tout le temps entouré par des insensés. Excusez-moi le terme, hein. On est tout le temps entouré par des insensés. Etalibango, on est Etalibango, on a problème. On est tout le temps entouré. Parce que on a peut-être un camarade, moi comme insensé, moi il comprend rien. Moi je peux pas envoyer quelqu'un à la télé, aller insulter pour moi. Belleville Kandi a posé, et c'est une question, et puis toi journaliste. C'est une question. Aux ans, la question clé, aux ans, la question flèche pour Robert Tamoutou pour Mouta craché. Ouais. Alors, Mouta Tounagi question, il a bien posé, je ne sais pas si c'est une dame, mais il a bien posé sa question. Yo, on te parina, oui, on a parina, bah tout n'y peine de gonanga ndimine. Siko est. Voilà. Siko bateau yoka o babiso bazalagana biso wana, bazui yango na fingi bata ya Belleville parce que na lingara bango mingi. Famille bota na lingara pe bakouk mingi baza ba ndeko nanga tozarana bango vraiment très bien. Alors si je fais des analyses bata famille bota bata nini bakouk na kati wana mutu moko boya ndoki azanga raté. Bonjour, bonsoir, merci beaucoup d'avoir abonné à la Bissonion Chérie News. Abonnez-vous massivement, commentez, likez, partagez. Merci beaucoup à maman Olga Moboko. Merci beaucoup à toi, Dieu merci Maïmba derrière la caméra. Merci beaucoup à Kijabron, Jackie Manyungo, ma grande sœur chérie Kijabron, Jackie Manyungo. Merci beaucoup à Trésor Kalombo, Trésor Lukusa. Merci à notre futur député, maman Fifi Kongolo, maman Akenda Kosolola, Naba, maman Baveuve, maman Asolola. Vraiment vrai député, vraiment la Mboka, faut se en place au Outa pour comprendre que aux appels de père et de mère tout le monde qui maman Fifi Kongolo akitaki na lemba salongo pour na ko kende ko sola na ba maman o ba yebi dès son enfance ba maman o ba yebi pena que oui moi na o aza moi na papa Kongolo abotami na misu na biso ba maman ba témoignera ba maman vraiment ba témoignera pour na maman Fifi Kongolo. Merci beaucoup à toi Gianni Généraux Kabunda, merci vraiment. Le autre Robert a plus théâtre. Sarabino se retomber la vidéo, s'abonner ou appuyer la cloche de notification et Tindel P Moninga. Voilà la plateau même sur le autre Bob Molema, Robert a plus de sur la théâtre. Tout le monde a ba division et côté. Au moment la pena ndenge ba guerre ya kala izala ya wera na jibele lo pene na théâtre. Au moment que muto alobi ngana muto ki ngandi yo muto ki ngandi ndesi ba problème ngo côté pe biso ba lobi biso ba théâtre. Ce que zo lobi la plus ki ngandi boye.
soko benginga na yamba o yamba nga na ya te po olobelaka kingandi vraiment na ebité ba division wana et ça bien te to so ebate bo cha biso wapi tozala wapi to lobela nani te vraiment bokomi ko sala ndeti musana bo bebisa musana biso en fait ya ngwana ozomona bata théâtre belé o bango bakomi ba journaliste po ba yamba na bango na bango ba bomeli biso vraiment cop to ebité to swana ba molema o epe aza moko ya bandeko wana to so beta lisolo donc ye pena ko expliquer biso yango bien parce que pas na monde dango malgré vos collègues na ndenge ya nini donc merci beaucoup de ça ba molema bonjour bonjour Babine mère Aboupia dégâts c'est vraiment belle na mon mais c'est bon, santé c'est bon, ça va. Sauf quand il y a grippe à Mickey, donc et bandi ma grippe et tout. Donc quand même, merci pour l'invitation donc il fallait qu'on réponde malgré les aléas et puis il n'y a pas de transport, mais tout s'est démerdé pour qu'on réponde à l'invitation Oyo. Il y a des kolanga pessinga donc pour ça là vraiment bien. Merci à Dieu, merci derrière la caméra donc merci Nzete. La PC mbote place à Zali donc voilà. Makasu pe pai vraiment on a évité Bob Molema tout monde a séparation au côté le monde à théâtre avant to kota na ba combo ya batu mais quand on ko analyser nanu pour na division au côté et comme na biso ba chroniqueur ba chroniqueuse o yamba mutu batu nyo olobelaka nani na évité ba comme biso na confusion par là non yo kolobani. Ouais, merci beaucoup pour la question. C'est une très belle question déjà. Donc, et monsieur Moulin déjà qui font ami déjà. Ouais, pour l'analyse concernant division Oyo. Division Oyo est touché par point belé, est touché même la presse, est touché par côté belé. Quand j'ai fait l'analyse, il y a division Oyo. Et ça, surtout bien. Et ça, tête d'affiche, leader, il y a Marambo. Ba soto ke nango bien eza bato bazala ba pembeni na biso et bazala oui bata jale loana bato bazala ba pembeni ya ba artiste soto ke de l'autre côté air mo pe boye ezara pe ba fan pe ba bebisa marambo analyse e kota ba trouble moi ben fan mo bengi chroniqueur mo bien journaliste mo bisi omoni Tomsou mère Aboupi ya Barbinda zawana ayambara mingi bato ya exemple non on peut exemple boye ya telle personne kokendano ba émission na été abando peso ba question mon boy ça va t'énerver na sa plateau et voilà quoi nous sommes soit quand ça énervé on est alara ba ko luka bez mais tom sum pena comme énervé à moni que autres tourner ba question ya boy salim a telemi pa kenae alors moi je crois que ce qui n'a bien ça la moi rétrospective na zonga moi sima to ke na on a côté musique série tozaki ko bunda pona wera na JB nga nazara mingi nazara proche nazara na ba intimité mo bonaka ta wonye musique à maison mère et au sala que jour mususu un moment jour mususu quand les ba guerre et sala makasi wana jour mususu na vandi bena boye to vandi chez Vensone to moni jibe oti Califantone et pas Vensone anniversaire imaginez si ko ba bête là ba bouteille ba zoka pour la bango nga bena so na vandi boye na vandi na le roi ba aventure na moni mutu mo pembe bon, Tom Suezalonga, papa chéri, je crois qu'ils ont ce Soraya, Moussousouana, donc avec le titre Daïda, avec le pour l'anniversaire, il y a exaucé. Oh! À partir du jour où on a eu vérité, Barbie. Bateau. Donc, c'est-à-dire, Bangote Mbako Sarabiso, pour ce talibien, au tigre le monde a jibé taligan la TV Fingiwera. Au tigre le monde a ouératé à l'équipe de TV Fingiwera, batika la salle en hôtel, bisonem to zaro yo finga na la télévision, na ba Sankara, na ba nani, na ba do boye na télévision bo fingani, mais au monde a Sankara na blaise éléments, ou bien na nani on a Blanchard Mosaka, au monde bon a grand hôtel bon mélange. Ba auto finga na plateau, confusion moya au saranate. Alors, to zongi na sali siko to est dans les présents. Tu es sur le guerre, on est côté Wenge, et sur le Wenge, il y a Nino, il y a la théâtre. Alors, non, on a monité si la bisalou, n'attend à l'empêche de combo. Non, on a monité si la bisalou, na monité n'ante belle vie quand il a clashé na télévision pour na combat. Est-ce que bon, on a été, bien on comprendre que c'est une bêtise. Bah, tu as mis balé non balé na TVT, sauf que tu na belle vie quand il a ça c'est ma sœur. Ata lo bien on a nenga lukuta, ata lo bien on a nenga solo. Il a déjà beaucoup qui a dit ça c'est ma sœur. OK pas Beckham. Ah biso on a dedans. Ah ils sont dedans. On a mutu nanga dedans. Et donc siko yo siko mutu yo ki elo kwa nengo wana. Yo finga sous na télévision, c'est trop terre à terre. Netso yebena bo no finga. Yo ya ka lobela finga bon, je donne un exemple. Finga neti Barbine mutalobaki na
na Dieu merci. Mais au finga si la bisalu ou bien au finga Kandi Belvi Kandi. Yo finga bateau bazo bosa na ba guerre. Kokota na vie privée à Belvi Kandi te pour Belvi Kandi otika lo monnaie au grand jamais ayo finga nani si la bisalu ni si la bisalu a sali flèche à retour. Non et tika lo zalati. Alors sur ce ngana salika analyse moko eza ba fan. Na biso mo ba journaliste to ça ba lokoso ba chroniqueur ba lokoso ndé o bazo luka ba se pencher quelque part ndé bango ne ba ko ça ba trouble wana mais so tali entre les deux personnes il y a rien qui se passe là dedans. Voilà. Il y a rien Bob Molema na habité to monaki Belvi Kandi alekaki une émission moro na SBP na monaki na chaîne moro na SB batunié est-ce que c'est vrai ndé to yorara bato balobara que yo moto pesa si la bisalu sentiment ya kosa la chaîne yo moto parrainaye andimi wingam na parrainaye to moni pe so batili biso extrait ya si la bisalu batunié que Belvi Kandi moto parrainayo andimi oui Belvi ndi parrainanga parce que Belvi nda pesanga courage pour nga la banda rolinga kosa ba chaîne te ndo monango mutu pasi mais yé moto pesanga ba force mais lelo comme le la critique moro boy biso ba tout parrainaye biso ba tout salaye mais habité par là yo kolo banini est-ce que eloko abongo ko comme appel injure so yé moto leki andimi que oui ngai moto pesanga sentiment na fungula chaîne c'est Belvi donc Belvi ndi parrainanga mais lelo comme ya kofingana boze lokote be nani famille botande parena bino Belvinda parena bino ye mta sala bino yende maman na bino to ebité est-ce que loko bon ko créer des problèmes en gros il y a on est tout le temps entouré par des insensés. Excusez-moi le terme, hein. On est tout le temps entouré par des insensés. Mais Talibango, on est Talibango, on a problème. On est tout le temps entouré. Parce que on a peut-être un camarade, moi insensé, moi il comprend rien. Moi je peux pas envoyer quelqu'un à la télé, aller insulter pour moi. Belvi Kandi a posé, et c'est une question, et puis toi, journaliste, c'est une question. Aux gens la question clé, aux gens la question flèche pour que bête moutou pour que mouta craché. Ouais. Alors, mouta tout nagi question là, il a bien posé, je sais pas si c'est une dame, mais il a bien posé sa question. Yo on to parina lobi oui ngam na parina ba tout ni pende ko nanga ndimine. Siko est voilà. Siko bato yo ka o babiso bazalaka na biso wana bazui yango na fingi bata ya Belvité parce que na lingaka bango mingi famille bota na lingaka pe bakuk mingi bazaba ndeko nanga tozakana bango vraiment très bien. Alors si je fais des analyses bata famille bota bata nini bakuk na kati wana mutu moko aboya ndoki azanga raté aroyo fingi la ne Belvi mutu sans que Belvi atindaye ayebi na te osutukaka bo buna TV o bata famille bota il y a des intellos na bababakouk il y a des intellos et là on est injurté et là on est si on regarde bien là on est injurté alors il y a toujours des gens mal intentionnés na katsa ba maramonio surtout n'habiter si je me fais comprendre bandeko bon vouloir ngater mais il y a des gens mal intentionnés to revendre net to vendre na katsa mareza en place bien beau pas gérant za la bien na mutu tel mais mutu mo aye wana nika kotsa bomba panza na bomi balé. Et ça il y a toujours des mal divisés pour mieux régner. C'est la tactique, il y a insensé. Tactique, il y a insensé, il y a faible, divisé pour mieux régner. Alors, Moutou a gardé place naïe. On a aussi à côté les Abakouk. Boye Baké. Et là, on a balobaki, j'ai parrainé. Mais quand tu m'as parrainé, c'est tout à fait normal. Et ils en ont raison, il y a bien insulté. On va poser une question, c'est tout à fait normal, il fallait qu'elle réponde à la question. Mais badani n'est pas commission nini insulte. Ils ont pas fan. Na bateau baza pembeni. Non, on a qui de biso mucho pinda lekaki abi. Est-ce que bango bazoye ba ke Belvinda parina bango? Donc hier mutasali ke mambo tout ebi manenge bimi bo. Yenda ki koloba. Oui. Moi, je ne comprends pas. Mouchopi, oza sœur nanga, to bandina on lelo te ebi. To sali no ba émission belé, sali pe cartonné donc sali carton belé na Eco RDC. Alors Mouchopi babilo musuko linga kokota ngote yoza muto za muta média. Un bon conseil d'ami
un bon conseil d'ami parce que leur boti mon nga mi maman na wana liboso boti le bébé Messi wana na yebi dedans ils en ont émission te to amba ta kati ya yebi yo yebi nde to kindana yo o remarquer bat baromo finga yo o remarquer bat baromo boya yo pona elo moka ya mukio lobby au lobby et quoi ici yo. Bon en fait la télévision c'est bien télévision ebimisa barbine kitoko nga bino bomone na TV nga na monika kitoko nazali asa sko bo na nature ko sko neto solane bo eza to solane mutunanga mais na nenga plateau bo naza sous master nete to komi a robeta ngape mundu kezu ngai alors ya ne mona yo muchopi oye na télévision ba mona muchopi mais bateau ba ebi yo ya kati na rosi wana ba rosi ya palais ba ebi yo bazali a robeto ba balle pas comme permis pour ebi yo na kati. Donc ba retomber à marambo yo moko bimisaki ezali on a ebi ko ozo zwango pe ba continue père voilà papa continue miniature tel niveau mais on tombe sous batu ya nini ya nini ya kandi tombe sous ba satane na ba on eloko wana te bango mo pe ba komo yo rape mawabi e komi ne ya boye mais bi o komi siko ko zo ba balle parce que ba kotisi papa miniature o memi nzambe e nani mama bozui mama ba ye na mama na kati ya marambo ba ye na papa la miniature na papa na miniature ba kotisi na mère na kati ya marambo ozo mona te ke ozo déjà bandi o gâcher bandi o bebisa mambo ba famille si ba o lukelo mutakala mo boya kala po eloko wana déjà eza en cours en cours de téléchargement ezali pour nga la vendre arabe na yoka masolo mais na vraiment mon charte puis na zara bouche be pas na vendre na yoka te il faut créer les gars eloko moko boye bako ka pe mutu nzoto ya yote mutura ya yo bachi adobe katem tezali ba programme eza tellement ebelé ebi mapena na couleur mutu na couleur nzoto yo imaginez parce qu'on est là déjà yote père pour biso tu rondi mala biso adoro ba ozayi ba calculer na mota ino ndongo zali ba biga ezayo donc alors muchopi ressaisis-toi mets les pieds sur terre continue avec tes émissions continue avec ce que tu fais comme boulot sala théâtre na calmement tika makambu ya les abakuk na ba famille bota ba vanda kimia kolinga te opé sa position côté mo be côté mo balingao côté on a pe musu ba loba yo finga ki kuna l'air pour finga alors on a suki ka wana pona e. Voilà, merci beaucoup Rosine Muchopi vraiment aux agrandières to penza c'est maîtriser na no bimano na ba biloko wana parce que biloko wana yango ezo sala ndeti e kabola e benda tala yo yo lobby mais babendi papa koti miniature babendi bana koti mini ba koti ba miniature donc vraiment ils a bien été conseil gratuit basala tendance le mbisa mo moke yo mutu na yo ebi tozaki zaki mais boma moto nanu kitano mo moke acha na se nanu po apeka ndeko na rosie pa ndeko na talaka mais azande ko na ende ocho lo ba bob molema ande ko na e mais tout ce monde a be kiri penza e panzani to moni ba ko finga susu grand tiers na biso bijou la reine babi ekuta vanda lo bateli bala déjà kufa a manipuler mobali et continue tel niveau mambo ko biso ba guerre oyo soki oche soko na live moko bien bijou la reine asala succès na taba CD lelo akomi mukala mutakasi ya muta YouTube eza Sony aza mukala ya muta ye aza muto asala succès na CD lelo aye kokoma mukala mutu oyo a régner na YouTube pona ba view aloba mambo ayakota mambo wana te parce que mukutu libaya nazo kokatel ba déjà kufa akoma ko manipuler mobali est-ce que maramba ko manipuler toté e ko sala nini na ba guerre na o mona te ngana yango moni barbine toto sa analyse autant que nango to que nango intelligemment o remarquer te que bazui quand ndenge olobaki bazui ba bien ba privé ba kotisi yango ba bimisi yango na ba kotisi yango na réseaux sociaux est-ce que ba ndeko na nga basi na ba oya mibali est-ce que vous comprendre te que oui barobi misolo vina yo moko boye o ezalaki vraiment e batamaki nango ba polio yango na télévision et puis et rendre yo ridicule quoi ici yo soko mo lenga na nzela ba po na minute ko mamena boye ngape na ezaki emo boye po mona mutu bato akinba batala yo baloba no ke no bob e comme pena na kin pena olega pena bo mo pena mère mo bi na landaki yo na landaki to biso ebeka ke ezaki batapoto soko komi na kata kin. Parce que imaginez obimi ridicule na kata Kinshasa.
so minota ridicule na potonde ezaki liboso avant mais ce qu'on a minute au Kinshasa ezali colo fort na réseaux sociaux. Imaginez Bijou la reine. Bon, je sais pas Muki Mukala nini Bijou la reine. Bon, quand on le bandeli famille on est la famille nanga batouana pena ba batnanga. Bijou la reine c'est une sœur pour moi. À part théâtre, toujours tambola na bango na maman libanda na ndenge na biso mo. Staff to staffé to tamboli to tamboli. Na okamwa ke Bijou la reine sera continuer ti ba makambo. Soit côté on solo pour na mona épée na mona épée ça qui fait position il y a petite position que yé aza famille libota mais si ko bazui papa ba côté si aye ko sala nini mais omoni j'ai kufa azo manipuler mon bal. Je vais vous dire une chose na monde na biso je crois bien na monde habité so pe na monde wana ezali na monde na biso ndeti journalisme boy déontologie journalistique m'interdit que na pe sa position place mo vraiment strictement interdit qu'il n'a pas sa position que moi je suis famille Bota, je suis à Bakouk. Si dans sa famille Bota, je veux le faire top secret. Les ananenga libana na bata. Fiston Frappe, je te salue. Je salue Fiston Frappe, toi le bara très bien à la télévision donc hier ninga na rataza ni ragongo. Vrai golo apela on s'arrête. Donc voilà. Ngai na repé sa position en aucun jour. Son akei na binet na zamu ta ferré ou bien na zamu ta fali. Na repé sa position té. Ça m'interdit la déontologie journalistique. Na yebité ceux qui peut bango batanga la cinématographie ceux qui ne baloba on est nini que ils ont interdiction à la biloko msupo normalement ndeti to totali ma famille. Ils ont ma famille teo ya nini kuna ils ont ba groupe ezé belé. Mais au tika le monde a été mutu mo sa position ngala pour les Nigériens ngala pour ninte. Ba garder ba position na bango soko sala on a nengase. Mais ndeti Bijou la reine au pesi position Mobimba. Nazo lo bate pour bon vous la vous pesi position Mobimba. Bango tous les deux côtés baba ser nabino. Pourquoi vous voulez faire des choses oh ezo pesa ba guerre. Théâtre na biso zaki ko avancer guerre et la lisiango. Je vous dis sincèrement, na au total nazaki quelques jours libanda na talipe TV na biso na nenga libanda na monito zaki boye na monito chité to ko ilisusu. Belvina nanani na sila bisalu. Bato tombola sincèrement je frappe sur la table. Bato tombola théâtre na biso mataki pas comme permis. Théâtre na biso sali descente sur barbine. Et kiti lisusu ebi poni kiti. Guerre yo kaka o mte kiti théâtre. Donc ko su ko sa musala comme musala za lisute e komi ko fingana sotali ba titre ya belle vie au continue ba contenu na kati. Ba mbwa ki la ba réponse. Mais en fait bambo qui la réponse que tu toqué trop dit mais on sentit que leçon hein on sentit leçon mais bandika pe na kati ah na wana na ebite nga taleka na ah barbino ko tsaka na mondo ya na lobite bandika pe na yo bongo na ngai ah yo ngoma ndoke na ngai bende vraiment to ebite to mona ki Zuma ndeko na biso na ebite na mona ki utaki ko répondre ne lo mo ka lobaki c'est que le roi n'est plus qu'à Zuma c'est un frère. C'est un frère. Il a fait sa position. Ouais. Il est penaza abak. Il est pénal c'est lui qui touche à ci là. On les opinions là. Mais si vous dites finga ba comme finga pe pa koti na monde on pe comme PD mutabajale. Ah mais on mi PD za cop na on les a émo donc ça comme PD za cop na za maram na donc alors Zuma ngara lo no senga yo bon OK ne sombo tanyenga kuma mutu na PC conseil. Voilà ndaka conseil. Bon on va tangi comme mutu conseil maman. Zuma oza grand garçon. Oza papa, oza na famille. Famille libota les abakouk, bazara famille. Et donc bango nyoso bara famille. To ki non ningo. Alors, un jour oza na pour sa belle vie. Un jour oza na pour sa belle vie. Donnons l'exemple tu voyager. Tu voyager lobby kuna to ngai belle vie na sila. Ba vandi na nini moko na ba chaise moko na avion ba solo na bango. Ça va te faire quoi? Au moins te que yo ko ma dépaysé. Hein, ko ma abandonné, au moins te que ozali banda. Ya to solo ngo pembe, oza noro, oza ya on esprit ebelé, oza pe pembe. Donc babilo msuye banzele kokota ngote. Babilo msuye banzele kokota ngote tika. Tant que no coach esprit en place, ko le baté au morning ils ont retouché belle nani si là. Tu es allé trop loin, les pieds sur terre. Mikolo ezara ningwana. Ozo no ngoto en vouloir ngate po
na mutu na yo to solaka vrai ngai tomba na nga na TV to suka na TV surtout na nga parler to suka na rancune te ya sans rancune non sur la normal ya ba maramna ba ko kotangote batona mi balé keba bo sutuka keba batona mi balé keba ba utako mona ba dernièrement ça pas maman buto mona ba dernièrement rien n'empêche bo mona ba sous pour la énième fois bo mona ba sous mais si ko bo molema barito ki to moni ba voice ya barizi ebimi barizi auto ba voice ebimi yango ngai yoyo voice ebimi ba bingana na idéologie noromo bo azaka musicien Congo obengi ngai osalinga ka voice ngala iso ya to mona osalinga voice iso ya to mona yekuta tako yamba bo la téléphone abenga bo ete pour téléphone wa enregistrer donc yeso komele voice to mona na ya to mona to développant asuka ka wana musicien mo ya Congo ya munene na otangala ko mbote ya la soka osali voice aisoka alors ya wana faire yo moni pas ce que la donc tout le bagage Jésus de nier so bengi la télé o komele voice o tele voice a bisom na ya to mona na ko po aboyi lobi inde la voice bimi donc alors ngala copier idéologie wana na mona apesanga leçon morale moi je réponds pas na ma voice surtout na ba téléphone mona timbeli ke mto ko moke na terrain guerre place ezali na so ya te na moni eloko to kutana to msuna mareza to betango pe na bien to kutana ra to mona na to betango bien iba osunginga to ke mona na yo tinda no ba voice ngana oyoka me ngato mona na avançons barezi akoyi na piège ozotonga sozotonga nani Quel niveau place de Okende? Atongi Belleville et pas si la bisalu na ngamba babakouk voice na ebi to ebite ba monter ngo poye mo azolo ba wana da montage mais to ebi ke ba triquer ba triquer ce que kuna Belleville a bloqué ba risiko barizi donc ba triquer na voice mo bande o swana mutu bien enregistré bien tindela ki voice to moni ba voice yango ebimi kuna abenga akomela bela abwe aniatie bouton. Ton mère a bloqué, elle a bloqué. Ma mère a bloqué. Bon, ça reste à vérifier parce que si vous avez mon na yo, donc Barési. Ta mère bandika mais aozana mère, ta mère bandika. Dans Barési. Voice bimi Barési. Yeah, courage Kara, ils a vie. Ils ont vu, on comprend les vieux à Ranengola. Donc, les sons on appelle si, yo mon appelle ce conseil belezate copier à faire rigola. Quand elle a lobby copier à faire rigola, os hommes d'abé. Pour les déjà. Pour ce que les donc, et quoi là, ce que les nos humains. Des anana azaki pour sa voiture. Les baoui bise zonga. A comment il a on te le roi touti c'est gars commis. Donc, a commis. Donc il y a eu commis déjà. Donc c'est bon, au commis déjà c'est bon. Elles auront maillé les copier faire rigola. So yo som ta benyo la téléphone bien salut ni voice. Yo go répondre na voice te yara na ibse ya to kuta na la bandal to solo la. So zam ta poto kene na li solo ibse ka makamona na kota ngote po bata poto pe baba spécialiste ya ba enregistrement ko sa kutu ba jeter. Donc bengi yo monika bo solo la mais da poto déjà. Ah obi allô merci merci maman. T'es en tout cas vraiment na qui conseille non merci maman. Est-ce que ouais merci maman ça va bon. Nga soura na merci. Yo so tala tricage ou ta retour tika la sama na blogo. Na ebité elo moko yelinga susu. To bande ko toyoka ka mutateka ka ba voice libanda o batanga ba kombo izai butu eza engambe nde toyoka ka. Mais lelo o ebimi ke mutateka ka mambo ba comédien eza Rosine. Rosine Mchopi. Liste bimiko atindele pe mois décembre bo na groupe bosala ki ya télé aponi azo atindi mais to yebe ke ngambe na ibutu nde babimisaka ba voice bateka mais kombo yego moi ce qui baye bazaki na maman pour rien pota bango moyen pota bango buzo ba na mo bo ibuta ko maka olela mabeso to tamona to tukutana ya mo na matongi mo na ya zolela mais ce que le bimi Rosie na habité na ba la ba voice ça oui la roi si lara personnalité na crédibilité de si là et là aussi la non personnalité na crédibilité et baby et fouiner et souiller au basom baraté et baby libela barbine
toi mikolo to ba ko réfléchir omoni nga tina longo na parler na nga barbi na komeli nga message abisinga molema on va travailler tina longo na longo conscience tango ça la ke na keko travailler ouais ezate na yepo na invitation kaka te ezana yepo mama boulot na ekop na nga eza kop na ngai na yepo na kop na nga poso na leki awa pa na yo mutu moko sepeli ndenge na lobi mutu moko abenga nga molema ah olobaki trop zota moi secret oyo omela ozomona mamonde ezala nabimi na ende boulot na tiki parler na nga pambati alors Rosie Muchopi conseil parce que kuna peto ki po eloko ngo ngandesi conseil pour na yoka yoka masolongo trop nle na yoka ibutu pena lela abisanga molema nga babilo kona na ko sala ngote te na Patrick Ngambe siko amema pena nkolo babilo kona ba ya ba lela ba ko sala ngote et lelo na ebisa bino que la vérité finira par triompher ebimi Rosie Muchopi Rosie okoma mal vie bakoma obanga yo omoni même famille bota un mo bazolo réserve même ba mère na biso wana ba sœur na biso ba ami kili même nga pe bata bakuk basola nga be famille bota ba sola nga pour nga analyste naza au milieu du village mais na ozana ba réserve yo solo na ba na oboma mutute na oboma silate pour na sepelisa ka mo robu fona ke na ngo tout droit pour omoni makambo niveau zokende et quoi il s'assout théâtre na biso nenga musique na biso ko yara série mo robo ne peut théâtre na biso ekende na théâtre na biso déjà terrain c'était ngami et patiné on se mona maman des okende lelo tala ba rési ba résa ko mi mal vie hein omoni likola banga oui ba banga yo so poke et pas les abakouk ba banga la bango yo ba mère pe côté na biso nini ko ya côté ya famille bota kuna ba ko motala musika ba oh souté mutute 10 francs aux ago kotsa 500 francs aux ago kotsa bazui ba kangé magasin fini. Lelo passage noa lelo na chaîne na biso. Bato ba rotala biso ba okazo tala biso ba retenir. Bon, retenez que vie auto vivre, bon retenir que vie auto vivre lelo. Poto bongisa lobi na biso. Alors on attend na le lelo na chaîne oyo. Na bongisa avenir na ngai. Nazo bongisa lobi na nga. Poso na BBC awa. Lobi na oleka so awate ba patron na biso ben boss ya chaîne na biso aso Bob aleka so na chaîne te monte ke BBC linga déjà nini CV nanga alors deuxième des choses pour retenir le moro na leki na émission moro boye ya moi moi si une fille une journaliste qui ne crache pas vraiment la polémique a même la terrain polémique et c'est une très belle émission moi j'ai aimé en tout cas félicitations ma sœur va de l'avant et c'est comme ça que ça se passe vraiment et pour dire merci pour des belles images nayebi que continuellement au bandosa musalo mala mu chaîne ekende liboso nzamba pambola binona le patron à la chaîne et puis dire merci continuer toujours ko yela biso banzete to liara po sunga biso bambote na la pesi maman Joséphine Bridger depuis la Suisse merci pour des cadeaux tata moi c'est Christiane Maya la lumière du matin Rachel Titi, Baledi, donc on se retrouve prochainement. Merci à toi. Merci beaucoup Nathan Pesibiso et Bob Molema. Merci na abonné na biso ya chaîne na biso bolingara biso biso to lingara bino Jackie Manyongo ma grande sœur chérie Jackie Manyongo qui Jabron. Merci beaucoup à toi maman Fifi Kongolo notre future députée de Moamba. Merci beaucoup à Trésor Kalombo, Trésor Lukusa. Merci beaucoup à maman Olga Moboko, maman sociale. Merci na ba déconner sur bozaki scotché branché à na chaîne na biso dès que fois belema na biso bandokota bando recevoir yango merci beaucoup tokutani mbala sima.